Voilà, tous les riches. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, tous les riches. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Comment il répond? Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Vous comprenez? Aussi la transport Moko. Transport, il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous voyez dans Bongolo, Malama, au côté, au tenu, avenue Irebo Zawapi. La question avenue Irebo, numéro A37. On a Okuta, Flat Hotel Bidor. Vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, tu as Zander, tu as Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243, 84, 23, 81, 486. Parce que vous êtes libre, na WhatsApp et vous êtes. Bandila Moussus. Ceux qui ont béni biso au Rosaliso na R, parce que WhatsApp et vous êtes. C'est ça? Non, c'est pas classique et c'est une collaboration avec l'artiste EAR qui est ici. Ok, Dior a collaboré avec EAR. Oui. Ce sont des éditions limitées aussi? Oui, et il est sorti qu'une semaine. Il y a sorti une semaine? Dior, mais déjà beaucoup de pièces qui est déjà parti. On fait un mélange de Dior et... Ouais. Ok, on va prendre ça. Elle est à combien le haut, ça? Ça, 1400. 1400. Wow. Elle, finalement. J'ai l'impression que ça brûle trop. Je vais prendre ça, je crois. Ça, c'est 1400? Ça, c'est 1400. Et ça combien? Je vais prendre ça. Celle-là, elle brûle trop. Je prends ça, c'est beau. C'est juste que c'est facile à utiliser. Regarde ça. C'est bon, juste rigolo. Est-ce que je pourrais avoir une petite pièce d'identité pour les plus de 1000 € en espèces? S'il vous plaît. Il me faut ma pièce d'identité? Oui. Non, je pense pas, mais j'aimerais bien. Parce que c'est plus de 1000 €. Les Français ont le droit qu'à 1000 €. Ouais. Mais il est dans ma voiture, je pense. Vous avez une identité belge ou... Oui, une identité belge. C'est bon, ça marche. Elle est dans la voiture, par contre. Vous n'avez pas en photo sur... Enfin, j'ai resté mon pull. Malgré tout le... Malgré tout, j'ai resté mon pull quand même. Ça? Ouais, très sympa. Ça n'allait pas, c'est déjà ça. C'est une ancienne collection, ça. Oui, c'est une nouvelle collection. C'est de la Spaceship. C'est la dernière collection, c'est avec les bleus, l'électrique bleu. Ça, c'est sorti quand, ça? Ah, voilà, je sais spécifiquement. À Maori. Moi, je voulais mettre ça. Regardez. Celui-là. D'accord. Il est à combien là? Il est à 995. 995, 900 euros. 1000 euros. Ouais, 1000 euros. Je voulais ça, mais il faut changer maintenant la paire que je mettrai avec. Ça passera? Je pense qu'il y a un peu trop. Enfin, un peu trop de Ça va faire trop, hein. Parce que le noir et le blanc, ça se. Moi, je mets un jogging. Un jogging noir, mais un jogging noir. Les modèles, c'est les dernières collections, mais si par les couleurs, c'est les nouveaux couleurs. C'est la couleur qui certifie la collection nouvelle. Oui, c'est ça. Mais la paire n'existe jamais, il n'y a pas cette couleur là. C'est ça. Si vous ne prenez pas ça, quelle paire comme vous me conseillez? Oh, ça aussi, monsieur. J'adore les complètes noires aussi. Ah non. Ça, c'est super. Ça n'est pas belle. Non? Sinon, la noire, l'autre graffiti aussi. Les New Roman avec les graffitis aussi, c'est très belle aussi. Oh ouais, c'est sympa. Oui. Ça joue bien la couleur. Non? Trop simple. Très simple. Ça, c'est bien, mais avec les pneus, c'est pas.
Parfait. Moi, je serais là. J'ai senti le verre blanc comme ça, mais pas celle-là. C'est l'autre modèle? Ça, c'est la même chose. Ah ouais, c'est la même, oui. Bien alors, sûr. celle-là. Bien sûr, monsieur. Ça, c'est une nouvelle? Ou non, oh, ça c'est timeless, c'est de toute la collection, monsieur. Il s'appelle Portofino. Portofino, en fait, si tu veux, c'est la référence de Dolce & Gabbana. Oui. Ça revient chaque C'est un modèle iconique. C'est comme ça, en fait. Voilà, c'est pareil que ça. C'est le même modèle, monsieur, pour ça, c'est avec les graffitis, avec ça. C'est le même modèle, monsieur. Je pense qu'on va prendre n'importe quoi et on met avec la pile. C'est rigolo. Bon, on a embrassé le mal par le bien, on ne s'impose plus. Aussitôt arrivé, quelques courses pour le tournage. Merci, au revoir. Oh, merci, au revoir, monsieur. Allez. Au revoir. Thank you. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Allez. Merci, messieurs. Au revoir. Oui, appartement la biso oh maman bijou lobaka appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple au ezali à $20 par jour. Maman bijou soka koloba $20 ou loba €20, ça dépend à pays ni au vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou alobaka ndaku ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga mama bijou, avant osala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo. Yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement oyo ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene,
comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei, totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini? Voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage ya malonga oyo eza na ba normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge na ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures ba biloko ezali songolo pakala na kata na kosakana te. Bilamba eza kutu ya koloba te, ba veste ya kanda pe ba parfum oyo ya malonga na kata nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te. Wada ezali occasion la champagne occasion à notre tombola pendant yango le 7 juillet lelo le 10 tozosukisa bato nyonso bomoni abaye kozwa bakado na bango yango mama bezo ozofungola champagne oh voilà la miliki ya la miliki la bidon c'est bien vous voyez la moi ya vous eza zua ngamo pela mela mamuke ça bien. Ouais, babi bana poto bien souvent yango ndete bisaki bino ya tombola. Toza pena awa na ye moko grand pote même mama bidor ambiance ezole ka kitoko ne lengi. En tout cas bana poto très à l'aise nous moni ba fongoli champagne pa mama. Tombola ya boye ezalate. Tombola ya boye na lobi ezalate ezalaka awa. Ni par ailleurs chez mama Bijou Bidor. Toujours na Inter
toza toujours na matonge awa na commune ya Kalamu toza wana Irebu A37 bus abi ane makambo abi ezalaka nega toyebisa bino guys atoka so qu'il faut vendre faut vendre dans très à l'aise abi Didi Mole la canadienne ozala toza na ba Juliette la cadette awa toza na ba Belo veut dire que eza oyinda la référence c'était Zali. C'était tout ça qui comme voilà, il y a qu'à coller la tête. Moi, on avait bien. Sindega toyebisaki bino toza na ambiance na biso ya tombola awa pena vedike eza ya koyinda bato babandi kolia vedike nayebisi bino bato babandi kolia nde toza na mere na biso awa mere numero 4 alie mpe ya ye mere namoni olia olie ni mere ona mona Sylvia merci Bena Vanini